Congolais partout dans le monde, Ezanga, Wabino, Maman, prophétesse Déborah, na Afrique du Sud, na ville à Johannesburg, na Osala Odo Nanga, le 19 octobre 2021, na Air Nabiso et Afrique du Sud, 12h juste. J'ai des larmes aux yeux, vraiment, ils ont passé, makasi, mami, se sopaningezo kitanga. Eza li solomo ke salami en Afrique du Sud et salima wabe pasi. Et salima wabe pasi tozana nazana frère moko na ebani vraiment bien. Azande kona biso congolais to partagera na to solaka na vraiment eza mawa autokitanga akomelinga lobi mama prophétesse nazana pasi naza troublé naza traumatisé. Donc, Azaki vraiment traumatisé à ma casse. Donc, disque Aza traumatisé. Baza couple, moi si na mobali, moi si na e assemblée à l'église moko songolo, ayemba kaza chantre, ayemba pena ki toko makasi. Na oche la bino ba photo ya moi si na e, ayemba ka vraiment ki toko. Baza a na Jobour da Vilonga na za a na Jamestown. Et ko salama ke église au moins ça semble la église monsieur ça na Cape Town bazaki na activité kuna na Cape Town na séminaire na Cape Town église la bango mususu ba o ezala kuna na Cape Town et ko sala make le quoi sera yemba kitoko animaka ba adoration ba louange tout ça donc nde pasteur na bango kuna Cape Town asona pasteur awa kino sœur aya koyemba na séminaire eza na Cape Town. Et que ça m'a proposé, c'est à ce moment papa n'a qu'au salam pour assez l'ensemble, n'a que ça la moussala ensemble. Nous balibé à couper ça, moi si moussala ensemble. Moi si à foutre billet à quitter na Cape Town. Au lieu qu'avant de pas pasteur à juillet, bah il faut que pas serre mon église. C'est qu'on appelle église pe aza chantre pe ayembaka. Mais zéro ayembaka ne kitoko pour aza animatrice au sakanate. Pour bazui la chantre quelqu'un te bazui chantre ou aza Jobour, ya ayembaka vraiment très bien. Mais bien aimé dans le Seigneur. Pasteur a été cassé et pas il y a ninga na msusu ayembaka. Sere pas quitté pas ninga na wana yembaka sere église na bango. Bandeko likambo ya kokamwa kaka ndenga quitté pas muninga. Ape sere na biso pe congolaise. Asa elaka pe nzambi. Aza pe moyembi. Kokita kaka kitie pa na ye alambeli biloko bien azui poison akotisi na biloko akolia a mélanger poison na food na biloko akolia nourriture azui poison atie na kati aye ko servir ninga lia outi voyage musika talaka Cape Town na Jobour eza penda musika kilomètre musika muninga pa outi voyage aza pe collègue na oboyembaka boza pe même église ozwi biloko akolia ozwi poison na kati otie opesi alia talaka bantikora bato mosusu nde ezalaka ser alia kaka biloko kaka boye libumu akomolela ayebisi ye biloko nini o sera bandi kosanza komi faible mbamoko abengi pasteur bakumbi sere na hôpital bamindele hôpital balobi biloko oyo olie batieli yo poison bandeko sere abengi mobali na ye papa batielinga poison na biloko po osali nini kaka po moninga uti Jobour animaka baadoration balouange pe pasteur amoni ke séminaire po ezala bien il faut sero ya Jobour waya bandeko tala niveau ya jalousie tala niveau ya motema mabe soki boza na église
ezala moninga aza na grâce ya nzambe toza corps de Christ oyo aza lisu oyo aza liboko oyo aza litoi bandeko tozosoutenika mpo na corps de Christ mpo na mosala ya nzambe avance kende liboso soki moninga aleki na mongongo ya bien soki moninga ayembaka bien mpo na nini oboma ye. Donc il fallait qu'un pasteur soit qu'un serre ou un capitaine animé qu'adoration. Le col azul mouninga o ya outi musika la jobu. Alobi no photo éliminée. Bande côté la niveau à crime. Sera bengi mobali na ye na kolela bisheri na zanga mona hôpital na zoka biente mutema libumu mutu pasi bandeko abim papa poizo ba chelinga docteur le vit poizo aneze belé pour eza makasi donc ekoti pena makasi chéri na kokovanda nga moko na hôpital ate mobali na nga na kokate ndo mba alobi OK ça va kasi sala effort yebisa docteur ba transférer yo oya ana jobu pour moi ça veut chéri na kokate il faut na saka pembe na yo nde mbala tindela ke ba mbongo sera matina bisi sera na ba douleur na ba pasi ba nzoto bien te akomi pa mobali na ye mobali azo soutenir ye kotelemisa ye boye azomela bakisi bandeko mobali akende mosala atiki ye na ndaku aliaki ameli mwa kisi mobali kouta uti mosala akuti mwasi na ye akufi. Bandeko communauté congolaise pona nini mutema mabe congolais lobaka ntango nyonso congolais ozalaka boye te congolais oyekoli poison epuis poison yango botiela ya bato bozwaka yango wapi seke eza na bacongolais mosusu boza bapoison bomba na bandaku bobomaka bato nana ngo apesa bino bapoison wana epuis ser en Christ chrétien oh yamba Jésus-Christ est comme Seigneur et Sauveur. Et ozoyembela Jésus Christ de Nazareth ou bozoyembela Satan ou bozosalela Satan okende koboma mutu ekelamu ya nzambe mikona ye na se na moi oyebi te dati ni nzambe asalaki akufa na mokili mais yo bomie par force ata na bakinshasa wana bato bazokufa na bapoison eza rwandais te eza étranger te eza ka congolais yo nde ozoboma bandeko communauté congolaise bandeko yo bokeba na makambo oyo mabe ezali na communauté na biso confiance eza te kolia na bafeti kolia na place ya lisanga oyebi te nani ayinaka yo oyebi te nani akangela okanda oyebi te eske mutu wana etada mino oyebi yango te bandoki bazebeye na communauté congolaise tala mwasi kitoko boye naotiela bino foto ndenge bakundi ye bamindele baleli mobali nde akomaki trouble abima ye lesilaki nga makasi eza te mama nayebi te nasala nini naza ngai moko na mwasi na ndaku mama nakoma etrouble mama Debora mobali kutu mwasi akufi akundi mwasi abosani kobenga na baconnaissance mpo azalaki trouble abosana ekutu na kobosana mwasi akundami kaka boye doki trouble na moto bandeko ta likambo ya somo boye na communauté na biso bamindele bakiitima ya miso baleli mpo ani kosala ndeko no mwasi boye mpe ndeko no ser en Christ oboma ye mpo na jalousie ka mpo na koyemba mpo aza na mongongo ya bie koyemba d'église. En tout cas bandeko zwa audio partage yango zwa audio partage yango zwa audio partage yango yango nayebisi papa na bi papa pesanga problème mwasi wana na Cape Town il faut koluka na église wana koluka na mwasi wana komeme na justice komeme na justice baba bato akokangama église apesa église akokangama mwasi batavandaki nde na joburwa atiki mobali na ye bobenge akoyemba bobomie na poison. En tout cas congolais nayebaki oboye te
biso na bata ya mobutu biloko toyebaki yango te me toyebi te na ntango tozokende lelo eza nini ata soki ozoluka mbongo ata soki ozoluka succès pourquoi koboma moto vraiment bapartage audio eza pasi na motema nazopartage na mobali ya sere vraiment eza pasi azolela kaka azaka na kati ya pasi azondima teki mwasi na kufi do aza ti siko aza na trouble naopartage na mobali aza na trouble aza na pasi na motema vraiment partage audio bo partage yango tous les 4 coins d'Afrique du Sud Congo mobimba partout bana Europe bana diaspora bo partager audio bo keba bilialia bo keba bikota kota oebite place ozokende oebite sika nozolia po mutema ya mutu eza mabe mutema mutu eza mabe confiance epa na nzambe epa ya moto mokili te moto mokili azaka mutu akoma nzambe te akosekiso na munoko me na motema azoyina yo akosekiso na munoko me na motema azolingela obula biya ye fona boma ye fona sale boye tala moninga na ye église moko mpe bango nyonso baza bachantre bayembaka me asali nini abomi moninga na poison vraiment nzambe nanga pambola bino journée elamu eza pasi ekomi na mboka na biso awa na ville ya Johannesburg. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.